tusamba munasola kwangese ye mwane mwanda belela tufukamane muvutule funda lya matondu kwa beno batatu banlongo munankebalo tukebele fukulya mvimba tuluwakisimukia tuizili munzo ya nzambi nzo ya vauka muwelo gidi nankuta kwa beto mpasi twasalila lyo tutavulukila lyo mbe zulu ikunda keno ntoto nsikula malu beto katuleni kulusonga ko mena munza veno lutomene saba mena munza tala zinvita tala lufwa tala malade malema mpe makotele mza ya mvimba beno isalisi munantangwa mpasi bikalwa tusalisa lubanzi la Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Congo Angola pe Afrika ya osu tulio moko mange wa Zambietu banzi la mama kuna nchamputu banzi la mbuta za libundu minkuikize minde mikuikila banzi la kwa nkangu kotanga mu Yerusalemi yenkangu vaikanga mu Yerusalemi onu tumwini ibana bakotele mu libundu kutari kovo karya mpemba katubebisa bika peve anzambi atuyala makani mabatantu bika makalepi munazola kwangese ye mwane mwanda velela amen. Nakumbwa tata mwana pe tata Molimo Santo na biso bandimi ya kala nao bayambi lelo tozala makasi na mipeko awa toyaka na nkamba toyaka kuzwa makasi ya sika tangu mapambuli ekotaka na nzoto yoko yeba te me okomona ekomi kosala omoni ete okomi mutu ya ndenge mususu ya wana tozalaka makasi na mabondeli awa tokoti na ndako ya Nzambe oyo aza kozela biso kuna na libanda toyebi ye oyo babengaka Satana kasi tozalaka makasi ya kobengana pardon Satana toyaka na nkamba eza na ntina biso to changer loko moko te batata na biso na sanza avril le 6 avril tangu nyonso baza koya na nkamba papa Mfuma Longo ata azali wapi ata akendaki wapi soki date wana ekoki akoya kaka na nkamba na octobre ndenge moko le 25 décembre na ntango wana ezaki Noel ya bato nyonso po baya na nkamba eza mpona kotungisa te toyebi ntina Nkolo Yesu ntango nyonso famata na Yerusalemi na ntango wana Yerusalemi ya kala tina nini biso toyelaka na nkamba pe batata na biso batikali kolakisa biso mboka mosusu te po mabota bukonzi ya mokili mobimba bakoya wapi na nkamba biso bato ndimi toyebe ete toza na devoir monene batata balobi ete soki biso tokei biso misato toke kokanga likambo bakataki ndai ke mutu mwindu akosepela soki biso topesi faiblesse ntango wana eza susu foti na bango te kasi biso soki totelemi makasi mokano na ye ekokatama yango wana toye
kolobate na babysitike na saliboye te bango bayebi topesa poids topesa valeur bande na lingomba tata molimo santu bapapa na biso nyonso bango balobi na biso tosimba yango makasi yango nde kolongisa biso papa alobaki ete bolingo mpe mibeko misala batata bapapa na biso oyo balobi na biso ekosalama nzambe akokosaka te tali loba eumeli ekosala batei biso na masese balobi vis-à-vis mpe loti bandoto eske soki papa alobi likambo ke alotaki ndoto kolimbisa nga toza na ndako ya nzambe eza ndoto ya solo be ezali nini tolobaka yango ntango nyonso mpona kopesa biso mayele papa Mbenza azaka okipe mingi falenga na lobango kasi na vansi papa Mbenza abimisa yango po kombo na ye mpe eza na kati malgré mama Jeda azali te na bamosusu bazalaki na kati ya likambo bamosusu bakufi bamosusu bazali bomoi me lokola bazali awa te papa Mbenza ye akobimisa ndoto ya papa Mfuma Longo nini eza na kati na ndoto wana esika oyo tokosala ndenge nini na makambo misato oyo bapesi biso tobatela papa Mbenza liyimisa ngai wiza kuntwala watuzaisa manangune telefone munkumbu ya se ya mwana itata mwanda wa velela si tunasangala kasi mgikongo mgingala zebile tumawa bonso buzaisi papa Fumandongo kimbangi kia ndozi ya kutusonga papa Mfumandongo papa diangenda kuntima muna 1989 ntangu basala 5 mois kuku lumbu nzeikyo kansidati na kia simba yoko kia lendi kia kala na kia lendi kina muna nsuka nzwanzambi kotele mungaika nzwanzambi tuveni papa jambote papa Mfumandongo kotele kwa ni munzu mondo yaenda kumbwana petit déjeuner kampa baka donc fiti kampa no muntu kwa conservanga mama Jeda inveni jambote wamjuvula mavimbi mono mpente wambote papa ngedi aka wambote ngene na kanzi ndozi ndote papa ndozi lote le boyena papa yani ko ndozi ndote le tata isonge lipo tata simukimbangu uzi kumbonekena unthelele yani vo salu ya kuwana muna salu ya kuwana bisadi bisalanga yako ngeye mukubatuma wenena mukubasongelela wenena kanzi bau kabata kuwilako buba tambudila buba katuka batele mapepo mau bwitawo mgikongo nanga mbutaza bakongo movisa bena pepo kitibwe ibuna buna siku wana bantu bana bafuti sala yako bana bakuwila munabisalu bana mpe bafuti wila mana mazolele ngei
munakati kwa ndozi bakala bonzo mukati kwa nkamba bakala unsongele batela mane wontwala o asadidingi kakasimu unsongele wontwa mongo wa mazamankamba wa poste 4 wo inanzo ya SPC ananima mikaminyo mina minarana buna nakatikida fulu gatala bantu batamena gaika bonsu bule bumeni nanga buwa munsi antoto katala bantu bana bamindele bana papa simugimbangu nzaisi anyi bawo bantete bizidi mpasivo mkuwane moko mubisalu bitadi de transport kadi bankuwa transport mavwanga mamingi buna bawo bantete basala yako nakati kida fulu bankuwa gaikanga kantu bamwini vo bamindele bakotele directement mominka mino mia wafwa yomina mia waleka bayantigidi idika zi pièces de rechange kabaleni sosa kwa nkakako ntoto kaka wankamba buna babumbi dikaka pièces yila mane batudi di mukamnyo kamnyo zidieti kanti papa mfumo longo bukatala kunima bo basadi dingi yani bizidi batele ko papa mfumo longo tuyangalale bo bantu bampila ibizi kutuwana moko kanti mu beto kibe muntima myetu ye muniti zeto katuyangalaleko katuzolele bantu boboko bona indozi ya lota papa mfumo longo mama jeda wakala na ndambu tele yani papa kabantu bana bwei bafutia kile bamindele kadi beto tuzeevo ndio nkanda wa ndombe tutanwani yani votata bukatele bukina vo bantu bakangana muna bisalu baka bantu mama ni baka bangwidi idina kansongelele bantu bana ngunima mama jeda yani vo abeno kalumonanga zindoziko mona meso kalumonanga twafokola mono yagaika elwaka kaka ondambu ya biro ya press ondambu anzo ya zunganisa ya mona mfumo za press za departement ya transport tuka bisigin sasa yebisinkamba bakala bavukana bizikumbona bantele levo papa beto kwa papa mfumo ndongo tuzolele kwenda tunalomba lembo mumuma wonso matuwanganga mu departement ya transport bona tumwini vo ngeye kututwadisa pasi voto lawa kwa mfumo wa ndongo emono yanganga timampasi ebukwa ni mfumo wa ndongo kizitendozi pas même 5 minutes e bantu bobo bagaikiti yabatela ka papa muna ko ningere na ngambote lolwaka mpasi volo nzai sansamu elo lombele don lemvo bon sama bulu vo velejo bawo beto ngeye kaka tumwini kuna kutuluwakisa yavutuka yaenda vutukide akana kala papa mfumo ndongo mo papa ndozi yako savo mona meso utsidi bubu utakuna gaiki kaka bantu ba departement transport bizifukama banza isivo yabanata kwa ngeye mpasivo balombe lembo papa mfumo ndongo badengenda kuntimani kifisi dida mbomboko siya batambula ubutu sidi bubi manisaka kanuma fiti batela abazingi siko baungita vingila yabana mvutu buyabana mvutu kakolu gandako papa mfumo ndongo utubokele tukotele beto bawonso mundu basonga mawonso no bonso baba lombela lemfu basala programme ya basongele mawonso wamanisa mfumo ndongo yentomene yangala la kibeni kadi tata ibuna katadia zolela buna katadia zolela walomba kwa mama jeda vo bakandambo malavu wabagana banwa
adi bukina vo bizisonga diambu dia urene bavangilanga batambu didio mono ibalolokele etata dia kampe ubalolokele banwa malavu bamanzano malavu papa mfumanlongo kuna msuka avant kutu basala clôture ya sambu ndumosi mubao basonga lembo papa mfumanlongo papa keleka tulombele lembo mawonso no mameni kanzi diambu di mosi kaka di ndembolovanga wao kena vo tusadidi mna kisalugienu mna bisalulubienu mna minkamino mienu tuvoa minimo kele kaka tulende unako tuvoemi kanzi di mosi di sidi ya lembolovanga television en couleur ya lembo sumba ngalenda kungana nswa ya sumba television couleur papa yani bukina volombele jo kadina nkakuko lenda kusumba television couleur pamanisi papa mfumanlongo yani vo mukulusonga vo mawonsono mameni mbakidi bisengo byole tracteur zole ikuluweni kanzi tracteur zina zifotikadila kunkamba tracteur zina lusala bisalu lusala zimpatu zina sizasadisa dibundu yenkangwa dibundu yebeto fediaka bahonsono basika moko bayangalala kansi kuna nsuka ndumosi mubau songele yakan lem yani vo papa tutondele muna zi tracteur zikutuweni kansi tracteur zina buzikuiza kunkamba kuhani amoko madibundu ko kansi yana amoko mambuta ko pachangani ali papa mfumanlongo yani nkyambili za mpira yoyo mono muntu luzukunzaisa diambu ikululolokele tata mpe ukululolokele kanzi luvutu kidikono diaka na lukangilange mambu imeni mpe tracteur kalubakaza diaka ko lembo eno ntambu dio kanzi tracteur kalubakaza diaka ko ibenu bandu mpe luwaika bagaika voto gaika ibunda bakadila ndozi ya papa mfumanlongo lumukeke lendi ya kala na 1989 na utikoloba mwa mingi na kikongo na lingala na kozala mwa mukuse donc ndenge papa sengi ngai ndoto wana sengi ponga mnazalaka présent mukolo wana ezalaki pendant les 5 mois na 1989 tat na bosa nime elaki mokolo ya lendi un lundi na tongo libonde la tongo esili topesi mbote na bapapa bakoti ndaku papa mfumanlongo papa diangenda kuntima pe akotine na ndaku pe akekozwa petit déjeuner po ete azonga na musala ngala koti nakekopesa papa mbote papa mfumanlongo atuninga uza malamu ngapi nazongisi naza malamu na bino papa alobi ete ngape naza malamu kasi naloti ndoto nga motema esalaki nga mwa pasi mutu balotili ndoto nga kata ezeli kaka ngai to ndoto yango naloti ndoto tata donc papa Simo Kimbangu aye kobimbela papa Mfumanlongo ayebisi ye boye ete solo napesaki yo musala na ndenge napesaki yo musala napesaki mpe basali oyo fo basala na yo tondakisa bacharpentier bamenisier bato département transport soit bamécanicien bachauffeur biso nyonso ndenge tosalaka misala ya lingomba kasi namoni ete basali wana baza koyokela yo malamu te na yango nakopesa yo basali oyo bakosala na yo me papa Mfumanlongo aza kolota ndoto wana ndenge aza kolota ngo emonanaki eke bazalaki na kati ya nkamba balaki liboso ba cercle oyo eza liboso na biso awa oyo papa Simo Kimbangu bana kosalisila alakisi ete tala bato bakosala na yo batali na suka ya montagne ya mai ya nkamba wana 4e poste wana na sima ya biro ya SPC na bakamio ikufa wana
batu bazali kobima lokola mayebo oyo ase mabele ndenge ebimaka atala bamindele wana mbala moko ntango bazobima ndenge wana kokotaka mbala moko na bakamio babandi kobongisa bakamio ekufa wana bakamio mosusu te kaka oyo eza wana banda 1989 wana bapièce de rechange bazoluka esika mosusu te kaka bakende kosomba bapièce de rechange kaka sur place mabele kaka oyo ya nkamba bazwi baforme bapièce baza komonte na bavéhicule etamboli papa Mfuma Longo asepeli sikoyo atala batu na biso oyo ya Lingomba ya département ya transport babimi na nsima papa Mfuma Longo baye koyebisa ye ke solo yo osepeli biso mpe tosepeli kasi tosepeli mpenza malamu te mpo na nini biso tozali mpo na nini okoki kozwa bato wana ntango basali ndenge wana papa Mfuma Longo aye kotala boye na ndoto nga tozalaki na mama Jeda alaki pembeni ayebisi papa ete oyo papa ya bino bolotaka bandoto te ezali nde réalité ndenge outi komona eza mpenza ya solo kasi mama Jeda waye kobakisa donc bato yango bamindele kaka papa alobi ke papa alakisi nga bango mpona nini bino nde bosalaka na biso boza koyokela biso te tokotinda bino boye bino sur place bondimi kasi ntango bokolongwa bokoki kochange position ntango esili ndenge wana nga natelemi na nga nasengi nzela epai ya papa nabimi na libanda kobima nazobima kaka boye mpo nakende pembeni ya biro ya presse pembeni ya ndako ya mazunganisa natala baresponsable na biso ya transport ya département ya transport oyo ya Kinshasa na ya Nkamba basangani baye kofukama liboso na nga aye koyebisa nga ke papa biso toza na problème likambo toza na yango toza na posa ya kosenga bolimisi epai ya papa Mfuma Longo na maye tosalaka pai na ye atindi biso tosali le contraire pièce eza ya kokufa te tokosika eza ya kokufa bolimisa ngai bandeko ya transport oyo likambo ezalaki ndenge wana na yango tolingi kosenga bolimisi pa papa Mfuma Longo ngai nakanisi na motema likambo kaka papa sikaka siko aza koyebisa ngai nayebisi bango ete bon problème eza te mais papa aza na ye wana bokende bakoyamba bino te biso tolingi kaka yo okende kosengela biso audience epai ya papa nazongi nakokuta mpe papa Mfuma Longo azokontinue koprendre petit déjeuner na ye nayebisi papa likambo oyo ndoto oti kolota awa nabimi tala likambo bato ya département transport nde tala ndenge balobi na ngai papa alobi eke kaka sikoyo kende oyebisa bango nazoyamba bango kaka sikoyo nakobima kutu te nazozela bango sikoyo nazongi ntango papa asilisi tokoti na bango elongo na kati ya ndako oyo toza kobenga shenuda awa na kati ya Nkamba tofandi wana basengi bolimisi pa ya papa balobi makambo nyonso papa pe ayambi bango alobi solo penza boza penza bana mayele mpo likambo yango si emonanaki kasi lokola boye kosengela yango bolimisi ngai mpe nakokanga motema te bozali kaka bana nalimisi bino mbala moko asengi na mama Jeda apesa bango masanga bamela bango nyonso ndenge bazalaki wana po ete koloba ete likambo nio esili ntango basilisi komela moko na bango na kati wana alakisi mosapi atomboli mosapi papa alobi loba likambo oza nango abi papa ya solo tolandi ndenge euti koloba makambo nyonso ndenge euti kolobela yango mpe ndenge tosalelaka yango mpenza ya solo me kasi papa nasalila bilanga na yo nasali mosala manso eza na nzoto na ngai to na vi na ngai nyonso nazwi yango na mosala oyo yo opesaki biso kasi eloko moko ezangi na ngai na misombelaki te awa otie mobeko eloko moko na misombelaki te ezali nde télévision en couleur nasombaki te soko koko permettre ngai nasomba télévision en couleur papa alobi problème ezali te na permettre yo osomba télévision en couleur
papa efisi bango ete mpona kolakisa ete makambo nyonso esili bino na département ya transport nazo kopesa bino batracteur mibale me batracteur wana ndenge na kopesa bino ekoya kofanda na nkamba po kosala misala wana ekobikisa lingomba ekobikisa mpe bino moko mpe ekobikisa ngai moko na bambuta nde tokobika na batracteur wana babeti maboko basepeli papa alingi clôturer prière moko na bango Alexis Musapi ay papa tosepeli ndenge opesi biso batracteur kasi likambo moko kana sengi yo ntango batracteur ekoya kotya yango na kombo lingomba te tya yango na kombo ya yaya na yo papa dalunga na kyangani mbala moko papa Mfuma Longo asiliki abimaka nyonso ya malamu na malamu esi tobongisi yango sikoyo bokotyela yango so likambo moko mabe na suka tracteur bokozwa yango lisusu te mpe esili ale bobima papa limisa biso te ale tobondela papa Mfuma Longo abondeli mpe babimi bango nyonso. Voilà ndoto oyo papa Mfuma Longo alotaka un lundi na 1989 tosukisi bwana komba tata mwana pe mulimo santu amen. Merci. Des fois bimila kaka ke ndoto soki totali na yo mondimi même oza mondimi na biso te kasi lokola ozali kosala kati na biso na ndoto wana eloko eza kolakisa na kati eza kaka mibeko eloko mosusu te so tolobi ndenge nini papa alobi na bongo basandelaka na biso te soki totali na enseignement banoki mbangisi bazali na bopitali na biso mpe bazali mabe ezali te kasi mibeko tina nini ya mibeko papa alobaki ete bikolo ekoya liboso tokopesa bango raison soki tonéglige mibeko tala likambo oyo babongisilaki biso mena na ndoto ya papa ekomona na mundele mabe te kasi ye alobaki mpe ye papa Mfuma Longo biso mpe bato mwindu basava baza na kati eza boye te tozali na kati kasi mpo tokóma na point wana tolanda oyo bango balobi na biso totindama pasi nini papa atangaki obie papa kimbango napesi yo bato bolimbisa ngai ye aponi kaka oyo baza kosala transport je m'excuse ntango mosusu bapesi yo essence mais manevre efo ezala kaka obie okei obie ovandi opiese osombi yango okare ozwi eloko mosusu oti wana nyonso wana eza potopoto rie likambo eya na biso moko balakisi mundele soki totali bien papa basali tout bano baza kokende na colonie na Brazzaville na Kunzulu papa alakisaki makambo kuna bamoni ndenge baza kosala biloko na molimo ange aye kolakisa okenda plateau te bateke ndenge moko oye na lutendele ndenge moko et surtout plateau de bateke bano bazalaki kuna na ntango wana soki balobi likambo papa ayoki papa mpe akozongisa kaka na baloba ye aza na mokoto ntango alobi bana wana bayoki me lelo soki otuni rien kambo wana eke wapi mpo na nini eyeli biso ndenge wana mpo tobateli mibeko te
oyo nyonso baza koloba na biso toza kosalela yango te. Bana koriki baza wana, bajene baza wana, makambo ebele ntango wana mama Nkako azalaki na mama Justine, mama nani mpe aza wana presque ndenge balandani wana telemeti kendo papa ndenge balandani wana ikange siri kwa kwe bomoni ba RDC riche sikawa pesi biso tango tosimba mibeko makasi bokendaki na nkango balobi nini kuna balobi tozala makasi na mabondeli mpe tosimba mibeko makasi bolingo mibeko mpe misala mpe te tokoloba lelo tokoloba lobi mpe tokoloba pai tokozonga tozala makasi bango babombi yango me ezali nzambe akokosaka te ata eumeli komonana. Papa Bobe alobi naza nanu bebe bien sûr mamidiaka ntangi ya makongi ngeka muta tufokole mukungwa se mwane mwanda bela. Amen. Toti kolanda maye papa lobi na biso papa kozonga nano te soko totelemi pamba te mikro eza likolo. Papa olandaki ingelekaki litei epesaki biso awa bapesaki biso awa tango papa Silu Makola azaki koteya makambo nini amonaki na ndako ya Nzambe na bato baza kovanda mbula elekaki papa oyambaki soki olobi ekomami c'est acté oza koteya biso na masese ya solo mbuma lilala moko ya kitoko na kati ya katini ya malala ya kopola ezali pasi mpo na biso bato me soki oyo obongisi anga Lucifer mpo biso bana na yo tokoka mpe kosepela mokolo nini okokangela biso ye mpo tosalela yo ndenge esengeli lilala moko katikati ya kitunga ya malala ya kopola olobi mpe lilala yango moko epola te na bomoto ezali pasi soki na yo nde tokolonga likambo oyo olobi wa papa lobaki yango na tata Paku na Brazzaville aobi tata Paku moko mosusu bon soki kaka ndenge wana na konome ba membre du collège bamindela te papa biso kaka bato mwindu olobi ya solo mobeko ya solo papa sunga biso olobi papa azopesa ye mbote te ye azalaki na eloko lokola télévision boyo esika nyonso papa Mfumu Alongo azali aza kokende aza koloba aza kolanda lokola en direct na télévision esika nyonso privilège wana azalaki na yango o papa na mokolo mwa lelo mokolo ya anniversaire moto ya likambo mosusu te ndenge pekepeke aza koloba moto ya satana mpo biso mpe tosepela tosalela yo tala banda oza kotinda bato na mokili yo moko ye kasi basali ya Nzambe kaka esheke kobomama konyokwama mosali nini ya Nzambe akufa na malaria papa limbisa biso fwenge na kati papa bwetu lenda sa kizoe daka tete tonda ko papa otusungi ka fyoto papa la kanisa bolimsi tosengaka oyo tozatelaka saki oyo soki tobimisi yango likebisi mpo tozali kotika te eza nango teke tofukama lisusu tosenga bolimisi bato wana papa Mbenza alobi bien na mokolo yango bamonanaka ntango papa asilisika koloba papa Mbenza abimi mpo akende na ndako baye kokutana na bato wana
bango mpe balobi biso tozokende epai ya papa kotisa biso toza na likambo tokoyebisa ye likambo mosusu te kaka ndenge papa alotelaki ndoto alobi tobebisi mingi oyo alobaki ke televizio nde ezangaki na transport asomba lopango atongi mpe ndako me na ndako bakiti ezali me televizio ezangaka nde asengaki susu na papa mpe esanga lisusu ntango nakoka kosomba televizio. Donc le même jour basengaka bolimisi oyo tolobi mpona kokebisa po bapapa babongiseli biso likambo monene lobi tolobaki ete eske tokomi na ekeka mine toza na ebandeli na katikati bie tokomi na suka malamu bapapa balobaki ete tokosepela bakosepelisa biso eza boye te malamu biso moko tosala biloko wana riezonga lisusu epai mosusu papa alobaki soki bamindele bazali 60 basava na kati biso plus que 60 ntango nini bakobima toza kolela pasi eleki misala eza te kobala ezali te makambo ya ndenge na ndenge biso tolobi non cette fois-ci tosimba mibeko yango papa alobaki ete esika mosusu te kaka na mibeko tondima kotindama tondima kosala misala exemple papa alobaki makambo eza na kinkewa biso nyonso toyebi yango kompani monene eza na kinkewa kompani monene eza na lutendele kompani monene eza na plateau de bateke na kunzulu soki totali mabele mosusu bakomi kobotola yango ebongo ntango makambo na biso soki ekomi pene ntinsani oyo ekosila badosie eza mingi naza nango kuna na ndako tozotala likambo na likambo ekotambola ndenge nini me eloko tosengi totosa baposte ya minene ekozala misala ya mingi ekozala na biso chômeur abo mesika wa tokobongisa biso toza d'accord misala nyonso wana esalama assemblée ekozala na nkamba c'est vrai assemblée mpona kotia mibeko makasi me soki mpe assemblée tomoni ke bandeko na biso na Angola makambo ebongi nanu te eza nanu yeye nga mpe nanu nandiati kuna te assemblée moye ezala eza te tozwi na biso dossier ya motu te ke tozwi dossier 1 bango wana baye na Braza na Angola na biso tozalaka awa nga namoni nanga dossier te ndenge nini assemblée kozala ifo tobongisa sika assemblée dossier nde ezalaka toye na badossier te eloko moko te pamba te baplace mosusu résolution nano etangami te mpo baza kotuna bayebi te ndenge ya kosalela peut-être ndenge toye balakisa bango mpo ebandeli bato mosusu baza koyeba yango te soki koyekola d'accord balakisa bino elingi oloba boye na boye po papa Mfuma Ndongo ye alobaki ndoto mosusu ye alobaki boye monike ebale ekauki bambisi emonani lere ekei me tokolobela yango parce que eza nécessaire bato bakiti na mai mpona kolokota bambisi bamosusu baza kosokola yango ekomi propre atina sani bamosusu mpona kowelela azwa mingi na zelo nango azotia na sani basilisi kolokota ntango azongi na ndako mai eza te tika na pusana peut-être na Kazangolo mai ezali aoke na Kazangolo mai ezali te alors maintenant lere kolia biso oyo eza na zelo okoka meno mna mpasi nsa alors basokolaki na bango kolia ezalaki propre yango nzambe alingi tozala propre ndenge tolobaki bapapa ezali ndoto te me visa
makambo wana bayebima il faut tozala propre badossier eza nango na ndako eza nango awa naza koloba papa mbenza aza koyoka ayebi ngai naza pre ya kodemare yango nabandelaki na kinkewa papa mfumu alongo atikaki kinkewa na 82 mpona makambo oyo ekweyaki kuna ngai nazongelaki kinkewa na 2002 nakanisa tokendaki esali mbula boni 20 ans place nyonso natamboli oyo esika makambo ezali place mosusu mpena na komite esika makambo ezali mais toza koluka toyeba toyokana ntango wana nde tokosala mosala. Merci papa Bobe na likambo na yo tokosengela ngo lisusu bolimisi te biso lokola eza lokola ndenge bashofaka biloko toyokani bolimisa ngai eza teke nayoki pasi na motema mais tose corriger to changer mokumba toza nango eza monene eza kaka biso te biso nyonso tozali kosala na lingomba mais tobongisa eza te kuna likambo ekwei kuna kuna baza kobongisa te mais biso nde tokorate mosusu te ntango tozali nango ya mapamboli bapapa balobi toke kokanga likambo baza kotalela biso eske toza ya kolemba ndenge bible alobi moto to malili malamu tozala na moto po ete makambo na biso ekende liboso koreki nzembo boyembaka monkenda zako Merci malgré zana kikongo baoyo bayoki te bakoexplike bino na bato mosusu biso toza na biso pre toke na banza nsanda tokokisi makambo ya kuna etikali esika moko baplasi eza nango ebele kasi oyo ezali pembeni ya nkamba asi tosilisi yango ngai nazali pre po ete makambo oyo bapapa batiki naza pre tobanda kobimisa moko moko likambo soki olobi fo ezala mpe na pratike eza boye te maloba na bango ekosala ezali mpe kosala
bango baza kotika biso te. Sika nyonso tozali baza kolanda, baza koyoka. Ntango tosengi tozali kosenga baza koyoka, baza kosalisa biso. Sika etikali biso bato tomibongisa. Nakanisa mutu nyonso akosepela. Kasi avant ya kosepela totonga Yerusalemu ya sika. Likambo tozoyela makasi makasi butongi ya Yerusalemu. Tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Lelo bokozwa bakupu mbata ya geni bombo kwa njili ya kansakako. Zui na papa mokonzi abule apesa biso kaka bwanya, apesa biso garanti ya topotolonga moini satana nguya ya Molimo Santo potolonga. Tika tozongisa matondi na like biso ya pesi biso pona bolamu na biso banso na kombe ya tata mwana pe Molimo Santo, na kombe ya tata na ya mwana na ya Molimo Santo.